maman bimananga na sima wana ne komona ya passe pour nga na za marié ngana potolonga museleza pona nga mo buzoba la ngai akoma ko bimana mwana patron ndenge bimana mwana patron de bimana na ndenga sima eno na koko supporter ngote. Papa, s'il vous plaît. Papa. Pourquoi Obandako Obimana moi si à mon quoi j'ai c'est un loi au bâtiment on a battu. S'il te plaît, pardon. Ouais, Claire, par là tu voulais me dire quoi? Il y a sali réputation là. Ngai, au faut que c'est qui ngai. Oh, hein? Olingo nanga ya Yesu Ebesika yosimbaka Kobongola misolo ya mwana mutu Balukayo na bajane prière Bakutana na yo Oh mon Dieu, ma femme me dit, il n'y a plus rien comme provision à la maison. Que dois-je faire? Avec ces grands embouteillages, partout, il y a des eaux de marin. Bon sang. Petit frère, tu es là? Tu connais mon souci, non? Oui, mon grand frère. Vous ne connaissez pas. Je Bissou Wendy, un grand marché qui vous rapproche. Composez le plus 243 89 01 22 226. Désormais, achetez de maintenant chez nous avec toute facilité et fiabilité. Commandez et vous serez servi dans les minutes qui suivent. C'est rapide. Aussitôt commandé, aussitôt livré. Waouh. Merci chez Bissou Wendy. 2 articles comme sac de farine, sac de manioc, sac de maïs, sac de riz, sac de semoule, carton de poulet, carton de poissons salés et tous les aliments de votre choix. Cela ne suffit pas. Nous mettons à votre disposition même le matériau des constructions comme sable, sac de ciment, barre de fer, tuyaux, béton, bois et tout consort. Chez Bissou Wendy, un grand marché proche de chez nous. Chez Bissou Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Mbote encore une fois na bande konyo so bulinga biso na kati ya banda kuna bino na kati ya ba télévision ba téléphone. Que Dieu bénisse beaucoup. Merci vraiment mingi na président Shikimukadi. Merci dans notre DT, merci dans notre cordon. Merci na famille mo benga kingai ezali famille merveille makese mawete babi ke papa biso awa totala sous-traité tout à l'heure parce que mission na bino en tout cas non en tout cas toute la famille union sur famille pastorale nous avons pas mon la bino. Merci na bande coupé à mon a la place nazala ka ba mon un peu moins belé nzama pa mon la bino en tout cas bana les châteaux nzama pa mon la bino boza terme belé. Merci pour mon arabiso en tout cas papa bosam salam malamu papa tolinga kabino papa en tout cas nzama mon abino. Merci nyo soto zong si on pas coller sur masia et puis to pesa na président Shikimukadi et puis dans notre cordon na DT po ba on ba sala po musalo ça en po et comme na banda kuna bino je crois tous si ba merci mingi et pai vraiment na bango de notre barabino que bravo Jésus n'habite na bengango église n'habite na bengango nini parce que il y a des problèmes il y a même biso to ba prophète de l'église biso to mama kambote même gamo bravo je sais fungola ngapel so une fois koe baba réalité mama mususu ya omona na kuba ngolinga musalo makasi pe na zoka tango prier pour nango na zo temps avant que na ya avant que ba ko exposer problème na priaka pour que tout ça là selon directif ya mama nzambe ba pour azoni ba solution nzamba pa mola bande konyoso. Toi la maman moko azali awa na litolanda likambo très bien même nga moto abetenge senga pasi yona bisa batula s'accélérer numéro 1 eza kozanga mbongo ya solo yango fo bunami ko sa na nzambe fa pa mbongo na mbongo bilo et argent zo ko appartenir na nzambe biso to zabana na ifa pesa biso mbongo poso zangi mbongo ou ça n'importe quoi et ko memolo na kata enfer bote maman Bote papa boni
bien na ngola nzambe. Ok, maman comment on est? Kombo na Maman Nasha. Maman Nasha. Maman Nasha, tu peux prier? Pas de problème. Nzambe na makoki na nyoso. Topesi merci. Totiki mama na sala boko na yo. Cher Saint-Esprit, dirige biso. Na kombo na Yesu merci, j'ai ainsi prié. Amen. Maman Nasha. Papa. En tout cas, nga mozo sa nga pasi. Mais ozana choite obayi fwa oleka. Pour nga to gato bomba ngwe. Tu ngai oleka te, tu ngai to arranger obité papa. Je dois le faire ça. Nga moko dans sa conséquence. Na assumé, na apporté. Na ki na tina suka. Je crois to yoka yo alors. Papa na mondi kam oyo. Na bombi mais. Pourquoi toi bana nzambe? Tako ko bomba ngote. Ya ona eko luka lisungi. Epa na bino, lisunga litea. Likamoto ezo lekela nga pe elekela ki ngai. Nakoka ko sipo tango te. Naka oyo ekomeli nga pe ezo komela ngai. To bandaki ko sana mobile na nga na chambre froide. La chambre froide to ko sana mobile na ngai. Nakoka te nakoka pe ko mériter likambo oyo te. Yonge ingeli kaka na loba po nazo koka te. Eza pasi mingi peza mawa. Nakomaki tangu nakomi mobile na nga azosala na chambre froide nga pe nazosala na chambre froide. To badi ko sala to ni ko sala komaki na moment moko boye. Mwana patron na ngai azaki gérer kuna. Eza pasi. Na ko mériter likambo te. Otema na nga ezoki sami makasi. Na ebite soki mobile na ngai ki likambo o soki akolimbisa ngai. Soki pe mokili ekolimbisa ngai. Mais esengeli kaka na loba po na tubela po ete nzambe alola pe alimbisa ngai. To mpe ko bimana après mobile na nga ayi ko zo musala. Donc mobile na nga ko mozo musala amu sala pa na bango. Namoni to sala ngo pe ya trop eleki. Na ko yebisa ye na lisu ya makambo wana te po akoma ko bimanga na sima. Na sima ya na comprendre oui non tant mo bimananga na sima wana ne ko mona ya passe pour nga na za marié tamina ko kaisu ko mériter lisu likambo oti ne ko tika si tongo na bandi ko boya ko bima lisusu na ye aye ko longola mobile na nga musala. Eza pasi pe mawa. Pona bande ko vie baninga na ngai. Nande ko vie baninga na po bazaki na mituka, bazaki na bambongo ebele. Bando vivre façon baninga na bando vivre kana vie bien. Bana bando tanga na ba école chère. Nathalie yongo moni ngai na mitika ki kaka pa mwana patron na ngai. Ayoko longola mbaye na nga musala ponga na boyaki. Donc boyaki boko nyesu vi wana. Na boyaki yango penza na boyaki yango na kokesi ko mériter yango te. Tangu na boyi ayo longola mbaye na nga musala. Ayo longola mbaye na nga musala après na bandi suko bimana e kaka na zong eli suko bimana e po azongisa su mbaye na nga na musala. Abandi ko bimane na ndiko bimana e na mama mo lisu na yo tala eloko nga na osala eza mabe po na za marié ne pa ko boya pete libela na destin pe na ngai na koki kususu ko sala susu eloko te po na mwasa libala na mérité na ngoti esanga pasi
esanga penda pasi na kati ya motema. Après tant na yoko boya wana lisusu ayoko longola nga lisusu musala ko yo boyi ça va bino na mobali no boke efanda kasi na ndako naki kokende na kangi motema nabi lokwa pe loko na boyi fona boya ngo ya libela na tikaki musala na zongaki na ndako. Souffrance o babaka souffrance ya kosakana te bana baotanga lisu te tina loye tokoka su kofuta te kolie ekomi na pasi nyonso ekomeli nga pasi nga nde mutu na merite nyonso oyo soki naboyaki na ngai me nyonso eza te yango moni nga na ye koluka bino otela nga likambo oyo otela nga likambo eza pasi nakoyebisa mobali na nga ndenge nini nakobanda ndenge nini ya koyebisa mobali na nga ospike nandoloba mobali na nga yo kotaki musala mpo na ngai mpo ngai nabima na mwana patron na ngai eza pasi eza pasi emawa yango natiki nyonso motema nanga ezokisami mingi Nzambe akota likambo oyo abundelanga mpo na libala na ngai nakomi inutile nakomi eloko pamba na kati ya ndako ya libala na ngai nafongoli porte ya entrée na ndako na ngai yango nakosenga lisungi bolobela ngai bokota likambo na ngai soki bosenga bobenga ta mobali na ngai nasenga ta pardon aleka na kolimbisa ngai na kobandela lisusu te na otika kobandela lisusu likambo te nalapi ndai na miso ya Nzambe nalapi ndai liboso na bino soki nazongeli su likambo oyo kanda Nzambe kitela ngai esuki wana. Ok, merci maman. Toyokio, je crois maman avant ya soso déjà naé problème ya maman ezaboé to tu en clair c'est pour comprendre ya ko olbaté maman on est comme ça quelque part dans chambre froide mobile n'est chômeur la chambre froide on est comme ça là à mon poste mo tikala ki vide poste ya bateau ba grand car ko kumba uzwa ba Thomson utina matadi nango tu na chambre froide bien que neko sola na mon patron zelo ko la gérant ici mon patron que mobile nangai pour qu'il se passe ça moi na patron abiki so lingi mbana asala na on a besoin de ba CV na été na besoin na mon aso expérience na été yo to bimaka na yo so to bimina yo yeba mbana yo akoti maman ndo sala à résister à chaque fois résister so akea azongi mobile ne kana kata ndako yesali passe amoni mbongo amona musala a préféré abia bimana mon patron ano bana mon patron peut-être bien une fois deux fois trois fois quatre fois aïtia ben mbala e pe mbala bani musala mais o le keli mamezani mon patron abimara moi na maman oyo na voix normalité vous comprendre déjà donc directement vous comprendre vous comprendre si que umeli mingi a comme vous senti mu Congo comme ça la e pasi a mo senti mu Congo pasi. Donc, papa qui est à voix normale, moi, on a pas toi qui est à voix normalité. Et puis, à moi, on a pas toi, chaque jour, même si ça n'a pas y a nina bino na boye, maman, na olobate, parce que non respect, moi, on a pas toi, maman, italien, était habité, à boyara, na voix normale, parce que voix normale, on sait que non, encore, on va t'en mais voix à kuna, batan les à la rater. Vous comprendre. Tant, voilà, non. Vu, on a mon oignon comment? Je préfère tout kata. Wapata bien, au cas d'en to dia to signer nos contrats et aussi m'a de continuer. Tant que boy
akoseli mobali na ye makambu parce que makambu solo langa mobali na balongoli musala ndabi lokwa balongoli mobali na musala lokwa na boyeki senga na zongela na ndima pombala sanini azonga andimi pasi wa bomba bazonsa musala mwana pato abi mwana pato yaze awumeli amoni mwana pato ba ilo motatu na ebo ya bini soko ni suko bangani kambo yo pina ngolo musala donc ekomisko ekoma ya ofele ya bi ekosimba te aboyi mwana pato pa longoli musala suko ngolo musala ba komi konyo kwa maya koleka a comprendre que mutamemi mabe na katanda ko isaïe ne pas abo mama la malade parce que ba suizwe mingi na ciment donc nga za baza malade ndabenge mbana ye sambaine na pombana ye ana mbongo te maladi paza na ngo bala pe na mbongo ko traiter te yango aye awawa ay sambana se mene pardon et puis bande kwa mawazo ko sunga ba sunga parce que asala ki na volonté na été asala ko pona parti même ma ki asala ngo yango na to na sport publicité na soupe na nesima to benga mbali na awokota Olingo nanga ya Yesu ebesika yosimbaka kobongola lisolo ya mwana mutu baluka yo na bajeune prière bakutana na yo mwana ya poto nyonso bana ya diaspora fini makambo ya kotindaka mbongo na bafamille po ete basombela biso balopango na nsima balia mbongo tolela na yango mama Clémence pe papa Jean-Pierre Kabamba basalela biso cité de la diaspora numéro 1 awa na RDC depuis 2019 na bongo mwana ya poto nyonso ya Canada ya France ya Belgique pe mokili mobimba na $3500 ya pamba oza na terrain ya 20/20 awa na cité de la diaspora okomi kolo lopango ata soki $3500 eza ya kokoka te yaka na lombango po ete ezotekama pe ya crédit eza pe ya promotion sala na lombango benga biso na banimero oyo plus 181 75 66 46 76 plus 243 80 84 20 140 mpo na baterrain na biso eza ya kobangela te l'État ayebi pe ba chef coutumier bayebi yango ebongo na kati tozali pe na quartier commercial pe lisusu quartier oyo eza réservé pour na mall na biso bana nyonso ya poto na bosani te tozali lisusu na ferme de la diaspora esika wapi tokoliaka biloko ya bio pe tokobomba biloko na biso malamu cité de la diaspora na biso ekutami na Kinkole na commune ya Nsele non loin ya aéroport international d'Enjili. Cité de la diaspora RD Congo Kinkole Nsele. Mama Clémence pe papa Jean-Pierre Kabamba bokomisi biso bakolo lopango na lopete. Kwa bande balandi to tuko na sport publicitaire kaka ndenge chaque fois toza ko marteler likambo ya kosunga ozali chaîne na bino boseblango mingi po la telamba ya sika po ebonga ezwa vraiment forme mo malamu po bino bosepelaka bino ni bo partenaire liboso za Yesu mais deuxième partenaire za bino o bino bolingaka vraiment ozali bravo Jésus bosala ngo kozanga te nzambo za to pambola bino et puis botala pe ba ofela biso bravo Jésus na via 27A. Les cas aux en contribution, il y a 100, 200, des bossa la kango, kaye zali au tiki, ba komana kaye, ba koyeba, mon total l'équipe, numéro, au tiki en wana pour kibana na bazangelo kwa kolete,
pe eloko ya ko melate. Merci beaucoup. Maman, je crois mobile na yo tozui to bengi aye. Bilo on na lobby e bilo to soleil na yo. Nga ko ba ngon defend mobile na yo te posa soni. Mais na olinga yo moza makasi. Ya ko bisa mobile na yo. Ah on a besoin de la question te. Na besoin au soleil mobile na yo. Tout le cas, kimia terrain d'attente. Tout le monde est dans Zambé. Et puis, tu vois, qu'est-ce qu'on doit faire pour la maladie aux ans parce qu'il faut passer dans l'opération PWAPI. Zambé a son rayon. Tu côté papa? Ok, côté. D'accord. Merci beaucoup. Maman dit, mi va côté papa. Beaucoup de papa. Le cas, ça a commis déjà. Beaucoup de services. Bonjour. Papa, ça va? Oui, bien. Pour continuer mon binage. Madame Nayo, qu'il y a problème, t'es papa. Je pense que ça fait un madame Nayo. Papa. Ils sont en place en fan en tout cas. Parce que la maman musala na hôtel maté, ma fan na non, fan na. Fan na papa fan. Oui, na dossier tiki kuna na réception. Oui, na tiki ba dossier na réception. OK. Biso a rapport mutozo musala to l'examen na kata interview. L'organisation mutanga voyage kende bikila poto. Babenga bana maison Schengen, babenga ba partenaire ba ambassade. Les na kata interview si ils a accepté biso de apprécier parce que là tous ba bateau batala répondre au compter ba cote si c'est vrai. Et puis, on t'engage directement parce que, tout ça, ni mo babenga ngo, chez biso wenze, tout ça, mi to kamine, na biso to sombi, il faut koluka bato kumba grand cas de madame na yoki, on répond sur la biso, bien, on fait tout le coup, tout l'élection interview, boye, et puis, si, il va accepter directement, va peut surtout qu'il en pratique, total, comment on se et puis, tout le peut couper ça, ça là. Usali umeli mingi na musalango na umeli na musango ça da 10 ans. 10 ans musala. OK, d'accord, merci beaucoup. Je crois madame Nayo mtayaki na comme nous aipa na biso mais nous préféré avant tout ban interview on a mon nom musala nous préféré quand madame Nayo s'il vous plaît. Pardon vraiment na yebi ki elekela yo. Non madame de yo kay na pardon. Oh là là. Libisanga, pardon. Libisanga, pardon. L'amour libisanga, pardon. Nasala ki Oh là là. Sonia, pola muna bisonia so palangai. Libisanga. So na comme na problème oyo. Eza pona linga kyoto za na via bien papa langai. Limbisanga ipao. Na limbiso nini? Limbisanga. Non, comprendre ça. Papa, non, oyo kayenon. Mama, loba. Soki okupetolonga misala eza pona ngai. Ngana opotolonga misala eza pona ngai mo buzobala ngai. Nakoma kobima na mwana patron. Pardon, Limbisanga. Pardon, bana. Bandela no makambo lobi nini? Nakoma kobima na mwana patron. Ndenge bima na mwana patron do bima na ndenga sima. C'est une maladie. Là, nous avons supporté ngote. Non. Ah, bon, papa. Papa, s'il vous plaît. Papa. Papa. Non, s'il vous plaît. Boïté. Je n'en place au fan, pardon, s'il vous plaît. S'il vous plaît, papa. Boïté, s'il vous plaît. Je n'en place au fan. Y'a au fan, pardon. Pardon, papa. Hein? S'il vous plaît, non, papa. Papa n'a pas qui ça. Oui.
Baby qui t'a passé. J'en ai place au fond. J'en ai place au Nasha. fond. Ah, papa, tu vois, mangamboa, moi, bimezalité, papa. Donc, souffrance oyo, tout ce monde a lelo sande yo. Mais ce qu'on veut qu'il y ait une nécessité, on va nous bétailler, papa, n'a pas. Maman. Maman, Nasha. Aux assassins, Ibisa. Biso, ah, il faut l'oba. Aux assassins, l'oba. Papa, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Continuez. Sangai. S'il vous plaît. S'il vous plaît, papa, Zara, Kimia. S'il vous plaît. Nina oloba boye na komi na maladie. Ndobi manena ndenga sima. Maladie ne senga opération zozanga mbongo. Mona e esika oyo. Kako sunga ngai. Asunga ngai sino te na okufa na Seigneur. Na okufa na okufa na okufa. Basi bandoki basi Papa ngai. Papa. Ndeko na ngai. Nasha. Oyo lo bande réalité yango. Ndeko. Papa na ngai. Oyo lo ba réalité yango. Papa na ngai. Donc pas so yena libota oyo sande pona yo. Papa. Ah, Seigneur, Seigneur. Maman Nasha, sois pas au fan. Seigneur. Simba motema, Seigneur. Nasha. Papa. Donc maladie on a raisonné chaque jour. Na so ba tena obanda pe na suka wapi. Donc yo yebi no cause maladie wana. Je n'en place au fan, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Nasha. S'il vous plaît, papa. Papa Langai. S'il vous plaît. Basi s'il vous plaît. Pardon. Pardon, je n'en place au fan. Seigneur. Papa Langai. Je n'en place au fan dans des konangai mobali, papa. Et bien, ça passe. Il faut que ma ça passe. Mokili na ba réalité na. Ya on est mokili. Mokili na ba surprise nango. C'est ça le monde. Je n'en place au fan. Nasha, ope sana posa olia yo. Je n'en place au fan de konangai. Pardon. Ah mon Dieu. Nzambe, nini to sala? Moni même les a passé. Yako malade au moins dans obela oyo yebi. Soka sala kiango, ça passe que vous avez chômé. Il a proposé mon patron. Ben mon patron qui a besoin de balle pas ba sala, mon patron beke. Et le gars moko kaka, il faut que bimana yo a résister. Moi sinon aboya boy mais azo mon chômage ne ou na kati ndako. Nde asa kinini akikondima. Mon patron PCA condition biboy. Le gars mbaye na le gars bimano na voix normale. Le gars nga na muibi. Nga na voix normale te mais mano na voix normale. Yo muibi. Osali mkolo. Mais condition zali ki aba kate basala ngwa chaque fois. Tawa ni ko sala ngwa chaque fois. Nde sali ki nde ngomoni ba kotsa ki yo na musala. Nde bani musala epa kuna. Tawa ni musala. Ya bisi mwana patron na lokola mwana ya saba ni musala to kata. Mwana patron biso meko kata okomona. Tangu ya boyi mwana patron ko koselo makambo oyo yeba ngoleka na tebinga na yebita. Seigneur. Ndo longwa ki musala. Nde abi na zongela ne fiske peut-être moi mobile ba zongeli sou musala. Ba zongeli mwana patron abike non. Jamais yo zonga sou musala te. So a continuer longwa pe ba longoli musala. Donc ndenga zabo santé ne zabo yo mo yebi. Okoya ko boma yawa na makambo yo yebi na kata nzoto na ye. Nde eloko ayi ko annoncer yango aboya kufa abomba likambo babuna ka mutu yo mpe webi ndenge ni azonyo koma ndenga zolela ndenga bela da expliquer nga déjà ndenge mo kongo izo kata ne ko problème. Non. Donc ce n'est pas vrai ça. Yango wana. Non. Donc problème izo se passer na Babi mano na sima. yango wana. Nasha. Na sima. Webi da ndenga etana zalite. Soko lobi ko simba. Non. Yo mo mun eta malili. Nde aya juste asenga yo pardon. Non. Pardon. Nakoki kondima ata mukete makambo fo ba famille bayeba batutu bayeba yango jamais babuna sima mwana na muke en plus yo o sacrifier ngako na kanti maladie oyo zobela eza maladie normal nzoka maladie normal te pe oyebi yango kanga mutema
Pardon. Hein? Okanga mutema. Na bomao. Na bomao. Mais papa, mais Azad yana Na bomae kaka. Na bomae. T'es bon. So Na bomae. on le babou l'état au monde yo. Donc moi na oya Quel que muté. soit l'acte sali, Non. Azad quand même il y a l'état. Azad démon. Pas de problème. Mais Vraiment. pour demander non, moi qu'on demande Vraiment. parce que l'été total là. Moi je oyebi to souffrir te. Oyebi nde to souffrir te. Oyebi te nde to souffrir. Moi je wana osolo oyebi te nde to souffrir. Oyebi te. Na yeba te ke ngape na ko yakuta na makambo boyi. Oyebi te nde to souffrir. To sala boyi. Peut-être lelo moninga boyi. Lobi peut-être au mona ngate. Ko tala makambo azoloba. Fallait ça makambo maintenant maladie. Eh Yesu. Ah, mokili basi. Ah! Nzambe. Makambo tomona kana ba film ozomona, mais nzoka réalité ezali. Nasha. Pardon. Non, maman là je sais pas. Pardon eza place te. Na mona ta place à pardon na ote. Pardon, papa la ngai. Papa. Likambo je crois aux une solution mais il y a bien mon patron. Mon patron va jouer pour biso za bongo. Est-ce que c'est solo? Tu es à l'okuta. Mona patron ya. Mais biso to kota mon patron. Oh ngana mona film. Non, toi me rappelle que tu na mon patron, même soit des fois que c'est mon film. Ce qui a des fois que moi on a pas toi ce qui parce que les parents c'est une puissance qui libère mais bah, les conséquences dans sont réelles. Tu peux faire un péché t'as pas dit que mais il va que subir des conséquences il y a un subir. Alors pour mes amis que tous mes gars autant moi na patron tu yo kasu réellement mon baba qui est solo tu es solo tu tu ba msusu tu ba kwa argent na kata famille na biki passe bato nyonso bamona elongi na yo bato bamona me pasi kalingaki eza mabo. Nasha. Donc pour moi eza yango wana. Est-ce que moi nango ça comme déjà? OK, moi nango ça comme papa s'il vous plaît. Moi na boy. Naza pena malade. Nazo bela. Na yé pona musala oyo mbangu parce que ba problème ezali. Ah, okili. So brutalisé dans ngaya na ko koya. Je suis vraiment malade là Kili. S'il vous plaît, tout traiteur n'enga kimia. Yomo yoki ba vérité. Yo ka mwana patron so aussi ici ava. To accompagner dans ta famille, yonde pour bal. Sala na yo moko. Mais moi c'est mutalobi asengi pardon. Pardon. Ba décision na yo ba mno so biso. L'essentiel oye ba likambo eza caché. Peut-être ozo buna ebité. Nde yango wana. Boko tsa biso mona rapidement. Bana. Moi na sogi ya patron na ebité moi na patron on sait pas to ebité sogi za na moi na patron to ebité sogi moi na ngona ngo biso za petit moi mwana mukie eza bana ka baboti batikela moi richesse moi bo membate azoje mwana mukie akokoma na niveau te akokoma na niveau te boko tsa biso rapidement non boko tsa biso est-ce que OK d'accord boko tsa biso d'accord pasi ya mukili bon. Ça va? S'il vous plaît, papa. Bishop de Tosali. Il faut foyer au cahier. Sosnani. Mon condalé, non, s'il vous plaît. Papa. Bonjour, ça va? Je dois placer au fond d'un peu. Non, s'il vous plaît. Je dois placer au fond. Pardon, papa. Pardon. Problème comment? T'es fananan. Fananan, moi, n'a pas de problème. S'il vous plaît, papa. Papa Boni. Oui, ça va. Limbisa biso, na mono zala qui peut-être que ça oui peut mbango limbisa biso. Comment on est papa? Mais c'est parfait. Comment c'est parfait. Bon, les babutanga va pesanga kumbona. Peso parfait et le baxi so messi. Monsieur peut quand messi. Il y aura une dame ici avec son mari. Mais c'est parfait. Oui. Mais qu'on est trop jeune. Oui. Trop jeune encore. Oui.
Au sein de la Renapé Église? Oui, j'ai pris. Yo au sein de la? Oui, pourquoi pas? Ah bon? Mhm. Mais c'est parfait. Oui, bah toi, Mibale. Oui, naïbi bango, bazaki ba travailleur na biso. Bon, dans ma grande surprise, na kamo kundé na moni bango parce que baza ba miyibi. To longola bango na musala pour parce que une grande partie ya mbongo. Dans ma grande surprise, obenga kinga po na makambo ya ba faire directement du coup comme ça na moni bango. Donc je ne sais pas. Merci beaucoup. Yo na maman voilà problème. Non, pas problème n'a été. C'est juste que contrat d'abord ici là, na mobile n'a eu. Bah kinda c'est tout. Pas problème n'a été. C'est vrai. Bon, maman au bâtiment parce que ça appelle moi choc. Mais il a fait le bébé. Ngali na maman beaucoup na maman. Mais s'il te plaît, il y a un problème comment? Oui, il y a vraiment un problème. Mais na ba caméra. C'est le problème. Keba, c'est quoi ça semblant? C'est quoi ça semblant non ça? Keba, c'est quoi ça semblant ça? Papa. Bon, il t'a traité comme on dit. C'est quoi ça semblant? Oh ça semblant. Semblant est ninga non. Oh ça la semblant. Est-ce que ngana dans un problème na yo? Oh ça semblant. S'il vous plaît, papa. Dès qu'on a s'il vous plaît. Mais c'est parfait. Oui. Le bel épisode normal. Bango mi balé. On l'a eu ça la peau. Ça la sincérité. C'est dans lobby en très bien. Bazaki va travailler dans ce bon dans salle. Na biso ya zaki chauffeur, ya zaki kesi. Du coup comme ça mbongo bunga na kati ya compagnie. Bango mi balé on ba que tant non mbongo ba bunga te. Oui bazaki complice bon mi balé. Ba complice bon oui bambo. Ba comme oui bambo. Après compagnie e ko kota na chômage ndenge kota ki wana. Après, tu te remarques que nous avons pas de ça à ma campagne de tout le monde là bango. Yo ne moi na boss, yo ne moi na kolo ba chambre force. Oui, c'est moi. Mais c'est parfait. Mais c'est parfait. Mama fano kimia. Bo o lo baté hein. Via choc aux anango. Chef pardon, c'est to ko beta ma solo yo bengele kinga ite. On a bango problème ezaka souté. Problème ezali. Mais c'est parfait. Problème ezali. Problème ezali awa mais c'est parfait. Pona nini bino bozana ba entreprise bozana ko biser na base na bara ba oyo zana entreprise okozwa mutu na musala te fokaka obanda ko obimana mwasi ya mutu po anger c'est un loi au batia wana batu c'est leur compétence ça dit soki mutu na compétence wana non donc tu dois toujours na éviter il faut comprendre ko la papa na soki ya Guinée soki na éviter. Mais c'est comment ça? S'il te plaît, pardon. Claire, par là, tu voulais me dire quoi? Mais yo, maman, oh non, ça n'est pas la bien. Vrai ou faux? Bah, travailler. Non, tout le monde, non, oui, il y a un autre travail. À émission, ok, on va dans un chômeur, on a besoin de ça. Oui. Toi, on a accepté, mais il y avait une condition de check-in. Condition de check-in, avant, on va aller dans le pas de yo faut manaye mais il faut manaye dans cela et si ma pour bala il faut de kaboli moi si bino balé bo kaboli le quoi bala mana voie normal pour ça on a des sous muté mais yo kene dans cela si moi oui madame est-ce que mambo yo lo bozo ben ngana bimana yo bongo excusez-moi s'il te plaît ngai c'est yo pourquoi zo wangana. Je ne sais pas, il y a un problème. Madame Ngaï na bimana yo. Oh, s'il te plaît, pardon, s'il te plaît. On y attend au boyom comme ça là. Après du coup comme ça, on lui salir réputation na kushana yo. A salir réputation na yo. Ya salir réputation na yo. Nga moko to likambu. A salir réputation na yo. Na mona mko. Wana okia mbongo to s'il te plaît. S'il te plaît le bani. S'il te plaît le bani. Papa. S'il te plaît, le bani. S'il te plaît, le bani. S'il te plaît, le bani. Papa, il faut peut-être que tu aies un Obimate. D'accord, pas de problème. Nabiso obimate. Eh, ils ont en place au fond. Pardon. Mais c'est makambo bino bolo boye ba grandeur nango to koma musika. Parce que jusque là je comprends rien na yeb makambo bino bolo balangaite. Et ozo akizenga que non,
nga na coucher na yo oza de près bakokanga okutu po pesinga na malade Mais c'est pas vrai. naomi konyoko bana mukomo kosalanga pasi comme na problème opération yo na mutoluki ba problème obebisenga libala la ngai eza yo obebisenga libala la ngai sika comme na ba problème mukongo beza pona yo tukaza luka mbongo ebele po ba directement je comprends que no yo ya ki musala to ekondo luka nga makamu yo nde mutoloba na ngai ngai na loba na yo na botutu na mo ngai ofokisaki ngai madame s'il te plaît pourquoi bino bangala bozalaka bo bino bangala te banga nzambe ozoka makambo obimisa mais c'est moi je ne sais pas so bengaki ngai po na ba bêtise je ne sais pas tu m'avais dit que non na ya à propos makambo musala et du coup comme ça na comme na tribunal ba comme osambisa ngai na makambo nga na yibi mutuna makwa wala kuto olobela nga nini po tsa mbala na musala fo na bima na yo olobela nga bongo te olakanga biloko ebele njamba limbisa yo parce que moi je sais rien na makambo yo loba na ngai ko wanga na te loba vérité mobali na ngai ye loba vérité ko to na mbongo te wa modi to luka lisungi oza modi boke na lifelo mais nga moko yo nazoloba na yebi makambo bino bozoloba na ngai pe bozo etiteka ngam na tali bozo na preuve mbongo nga za mwana muke obebisi libaya na nga obebisi libaya na ngai mama soki boza posa mbongo bosengi mbongo bopesa bino ezati banokota bamida 14 oyo otongi bambelanga makambo yoko déjà oza damu mese omo ndengo banobima nde na nsima pesi osu na liboso ngai nake na famille Papa na ngai. Mone loko luki. Omone loko luki. Sko baby si vi na nga. O baby si vi na ngai. Na malado na okende wapi, na osuka wapi. Na osuka na maladi na lala kate. Douleur na douleur. Maman, d'accord. Pas de problème. Papa na mis pour là. Une fois. Maman maman lobi oyebite. Oh, je sais. Chef. Makambo ozotuna nga o na yebi eloko moko te. Écoute, ezolekela ngai voir mais. Ezolekela ngai na satandaki te na koyo kuta ba makambo. En te voyant comme ça, comme si pourquoi tu comme motema, le rôle motema, le quoi faire, motema, incrédulité là tu m'as cassé pourquoi? Mais parce que je sais rien, na yebi rien, bon ndimitanga makambo nga na yebite. Loba makaka. Loko to wangana. Loba ngai na mwasi te. Soko bimena ngai te. Madame, Nzamba lola. Oyake pa na ngo ko luka musala. Soko bimena yo. Soko bimena na timate. Comment on était que o eza ko salir. O eza ko salir réputation. En plus pas bocher ma caméra, ba pas mon nga parti par là. Et tu me dis ça ata yo moko. Pardon papa. Maman, merci beaucoup. Moi je pensais que za makamusu so bochelinga. D'accord. Azo kizenga directement. Merci. Merci. Madame. Parce que yo yaka ko comme ça. Na pene na ko linga ye. Basi bete belé na ngoro basi mtu na vivre na yo comme ça. Basi belé po na tangika yo. Wala nga na ibi makambo wana te. OK, merci beaucoup. Merci. Maman. Maman, s'il te plaît, Oza quand même responsable de Yamukolo, tu peux pas commencer à discuter avec. Papa parfait. Oui. Comme on a eu, ils ont parfait. Si réellement ils ont parfait, maman lobby, c'est Dieu à juste. Pour maman à Zobate. Femme mariée à Zobate. Comme on est à Zanango, à Zobate. Na chaîne ministère n'a mangé. Le bas plateau, ils ont plateau d'aventure. Mais sur le plateau, il y a solo. Au son, il y a un titia. Si vous avez ta maman au thé, pour mes athées. Mais si vous avez ta maman au yo, quand vous avez ta maman au yo, c'est Dieu. Mais chef, finalement, moi je comprends rien. Oh, ils ont regardé Bossa na Bosoba. Et la dernière fois, Pembala, Bosobo Benanga, n'a pas makambu. Mais c'est si vous plaît. Comme un homme, s'il te plaît. S'il vous plaît. Tu comprends?
S'il Parce plaît, que benga pour salir réputation nanga c'est ça. s'il plaît, papa. Parce que trop c'est trop. Makambo nga fait toujours accuser nga pourquoi? Puis ozo gérer devant la Bible. Donc ozo la kelanga mabe c'est ça mabe comme la ngai. Yo papa nanga to para na ngai. Oh, c'est quoi ça? motema mabe boye Ela mbala suka na yo. Tu es qui? Oza nani? Yo oza nani na mboka o? Bo sambisa ngai. So mo kuta na poko kuta na ya. C'est quoi ça? na détruit libala na ngai nzambe na détruit libala na ngai. Ok, je crois que tu makambo, mais Nzambe est mon abîme à justifier. De quoi toucher nanga, soit au qui je suis. Merci beaucoup, que Dieu bénisse vous. Chez Bissot Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Olingo nanga ya Yesu ebesika yosimbaka kobongola lisolo ya mwana moto baluka yo na bajeune priere bakutana na yo Oh mon Dieu, ma femme me dit, il n'y a plus rien comme provision à la maison. Que dois-je faire? Avec ces grands embouteillages, partout, il y a des eaux de marin. Bon sang. Petit frère, tu es là? Tu connais mon souci, non? Oui, mon grand frère. Vous ne connaissez pas. Chez Bissot Wendy, un grand marché qui vous rapproche. Composez le plus 243 82 01 22 226. Désormais, achetez de maintenant chez nous avec toute facilité et fiabilité. Commandez et vous serez servi dans les minutes qui suivent. C'est rapide. Aussitôt commandé, aussitôt livré. Waouh. Merci chez Bissot Wendy. 2 articles comme sac de farine, sac de manioc, sac de maïs, sac de riz, sac de semoule, carton de poulet, carton de poissons salés et tous les aliments de votre choix. Cela ne suffit pas. Nous mettons à votre disposition même le matériau des constructions comme sable, sac de ciment, barre de fer, tuyaux, béton, bois et tout consort. Chez Bissot Wendy, un grand marché proche de chez nous.